Ok, moi si il y a pasteur, après avoir que mon ban a belé liboma, bazo prier moi ça confesser que pasteur a kena aussi ma kisi ya lisakoli ya kosala ba miracle bonabo. Okolo bani ndom de bimisi makambi belé ya somo kuna lors ya confession na. C'est difficile nganga pasteur. Donc nganga pasteur moko am memaye na lifelo, to a faire perdre ye amna yekabo à cause la quand même la connaissance à que ba pratique na zomona oyaza homme de Dieu te oyaza nganga homme de Dieu parce que miracle eza eloko oyo papa e cause la eza elembo ya cause la mosala nzambe te parce que so itoke na miracle e dingwa ko sala la biso ngo ya ko sakana te so itoke na miracle ba féticheur ba ko sala ngo ya ko sakana te miracle eza elembo oyo ezo talisa te que homme de Dieu oyo azana nzambe eza elembo te parce que bana nzambe lelo ba okenda à travers miracle. Appelle sa prophétie avec exactitude. Oui papa, n'appelle sa prophétie avec exactitude. Mais elle est montée pour nous occuper. À côté là yo ayebina mboka na yo, ayebine la mbola taki lobi, ayena biloko liaki. Un sorcier à au bout de la soirée que dingue pas pour ça on a un miracle papa. Bande au bazo la nabiso. Aux hommes que suite ya ba makamoto zomona entre na milieu na bino ba pasteur ba homme de Dieu, l'homme de Dieu bande au bazo la nabiso de pasteur que tonima makamo et dingo aloba pe na ba émission musu c'est ba pasteur mingi ba ya koza ba ki c'est pas na ya on est to comme mona ba misu bazo be la maboma. Bon neti bande ko yo bazo be la maboma to bakinda koza ba ki sibisika wana na to bele bakenda epa na ye pona koza biloko wana na ko ebisa bana na nzambe que lelo na mboka na biso d'abord na Congo awa beaucoup de serviteurs de Dieu ba ganga ki ba sala ki makamba bina lelo ba bunga misusu même prédication na ya pamba chaka sur la télévision te ayebi ke ba to ba olanda ngote c'est parce que atambola ki mabe c'est parce que atambola ki na nzambe te asalela ki ezala ki volonté na ye ba contrat na ya signé ki na ko quelle place au sala buzoba place au kotanda kwanga satana okota na vino okoyeba te akoti dans le silence même ko la ko bima kaka ne pasteur on a belé liboma ba tu ne so ba comprendre ko il y avait un démon même ko la kota ki mais pas dans azaki na mbasu abiki na mbasu abia non homme de Dieu azamu tunanzamba pandisa batu musubayi ko bika na yo na mbasu elingite eliko lo bateke molimo na yo biki mai wane ko zale witake panga ngo aliki mutabokela ki mbasu. Voilà pourquoi va travailler en webikisio na mbasu. Voilà pourquoi va travailler en webikisio na maladie moko même molimo na yo. Pour après ko bika même na mbasu. Après ko bika même na likambo yo bando mona ki bando déranger yo, ba sel yo pratique moko doutez ya banganga wana obiki e bongo molimo na yo. Ndo moni bato ebele après ko bika na biloko wana vie na bango koma bloqué azali na besoin mbaso akenda pas pasteur nganga mbaso ebiki me ye wana zo vivre na pasi musale zate bana ne bazo vivre bien te makambo eza bloqué aza même pas stable na vie pona nyakenda ko teka vie na ye à cause ya lobiko moko bande ko luka akekota na pasteur nganga parce que lelo partout banda ko nso nganga bakomi yango Jésus Christ est Seigneur. Na bonzambe lola ezofuta bien aimé dans le Seigneur et si mon encore là au bakinza maboye to koye elisus wapi na manso azo sele la biso merci na bino nyonso bozali connecté bozala na biso de partout na site na bino nzela ya lola la voix céleste iska bonzambe et kitaka na loyembo on a maloba pe na misala bien aimé dans le Seigneur un grand merci na filo mukwa ya motema ya bivense de homo de pelondre na maman Gisèle lukelo motema ya papa Emmanuel na Boston et puis na pasteur Feza Miss à la bouche autorisé de l'Éternel en Gamazirique l'apôtre l'homme du surnaturel l'apôtre Fabrice Kiangata depuis Allemagne topé sur mbote et sika ozali pe na ndeko na biso oyazola na biso depuis Italie Bobette pauvre Emilia depuis Italie l'angolaise topé sur mbote et sika ozola na biso nzamalola amonope amona les frères papi konge na motema ma Sylvie wachini pe na mama mami mbunga motema papa Blaise mbunga bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya bakenza maboye to quoi et le ce soit bien aimé dans le Seigneur et n'a rien que la vérité le loto ko ya manani rien que la vérité ya mbeli binonan bien aimé dans le Seigneur to beta masolo kalami tena invité na biso aza déjà awa en tout cas na cadre il y a quoi informer bien toujours bien aimé dans le Seigneur. Eza na ba émission moto ta ko sala wana ba prophète moi ebele na kamoko euti pe ko sala ma bien aimé dans le Seigneur et concernant pasteur moko bien aimé dans le Seigneur
ye babenga babango benga surnom ezaki talentala na nkolo apana ko sakola mate ya masako avec précision à ça avec succès makasi bien aimé dans le Seigneur pour ne pas te bloquer autant comme on est pasteur avotaki ko bela liboma bien aimé et si na ko benga ko bela liboma baninga ne batamboli mes solutions exactes mais moi si na ye moko aye ko avouer et pas pasteur moko pe abetela biso li solo Freddy alors que moi si na avouer et pas na que non pasteur réellement à côté akina aussi ma kit bisima simba ya onde et beti retour bien aimé dans le Seigneur alors la vérité mingi kuna moi si na a lobby et à confesser ba maramu belé ndenge mobali na ya bana ko sala bande ko na église ndenge akina ko sima kisi ndenge bana ko travailler et le PC retour à Beli Liboma, Bazo l'année na ba prière et pas Freddy, je crois bien qu'il a fait sa vie suite bien aimé. Tout le monde c'est là. Quand on a invité dans ce point, on a aussi ces années. Kibonzambe eza na kati ya Congo to Kibonzambe eza soye pa basala nzambe te mais toyebi ke ba vrai serviteur de Dieu bazali to mekosola na ndeko na biso oyo ke to zo yambaye lelo bien aimé dans les Seigneur. C'est pour sa première fois le prophète Marquis Ephrata Mayoka. C'est avec lui que nous allons nous entretenir tout au long de notre émission rien que la vérité visionnaire de l'ensemble sur ta parole en Kitambo cimetière. C'est avec lui que nous allons nous entretenir. Shalom papa. Shalom papa Alvin. Bonne santé. Nzambe abateli biso toza penza malamu kimia na yezo renye na kati na biso pe na kati na mboka. Lilo bana bande bazolanda yo de partout. De partout bande konyoso bazolanda prophète Marquis Ephrata na besi bino mbote mingi bino ba oyo bolula na bino kolanda liloba oyo bimaka kati na oisika na ba émission nyonso elekaka awa que le Dieu des impossibles a pambola bino a visité bino a saïla bino bola moebele. Non bino merci beaucoup prophète. Moi on s'est présenté aux prophètes. L'homme de Dieu bande bazo la na biso. Ba prophète ba komi ebele, ba pasteur ba komi ebele. Bande ko ebele o ba victime ya ba pratique ya mabe pa basa na nzambe lolo bazo de partout bien aimé. Bande ko bakimi mokili bazo yepa na bino nzo ane bino pe lisusu bozo bakisa ba milimu mabe. L'homme de Dieu réaction no ekoza nini par rapport ya lisolo que to obeda kamine. OK, moi si ya pasteur après avoir que mobana ya beli liboma bazo prier moi ça confesser que pasteur akena ko si makisi ya lisakoli ya ko sala ba miracle bonabo okolo bani l'homme de Dieu bimisi makambi belé ya somo kuna lors ya confession na ngana ko ebisa bana na nzambe que nzambe alobaka kaka na ba pasteur na ba prophète nzambe alobelaka bana na ye. C'est pour dire que ce que nous avons en Nzambe, Nzamba kolobela yo. Na oyo nyoso tozomona lelo na temps de la fin otokomi, na ko ebisa bana na Nzambe que pendant que zolingo kota na ensemble moko, na église moko, to ko se confier na mutu na Nzambe moko, je préfère bondela. Ndemo bondela ko tu na Nzambe soki mobali oyo aza ya vi na yo, bondela pe tu na Nzambe, est-ce que homme de Dieu oyo na lingi na confier vi na nge pa na ye. Parce que tant que oiseau qui n'est pas prophète, tu n'es pas pasteur, après si vie n'a mobile, il y a pasteur Oyo, pasteur Abanda Kolandela et pasteur a conduire une erreur, pasteur a mémaillé na enfer, pasteur a sauvé pe Molimona. C'est pour dire que Banana Nzambe faut que bondela, que tout n'a pas Nzambe, est-ce que Mosali oyo ayo oyo ngana zomona aza mosali na yo pona lingi na confier ba problème na ngepa na ye Nzambe oyo alola kozanga te kolobela. C'est pas que ba o ba yo ka Nzambe te a prier ne concernant les kamna atika oyo ka Nzambe te quoi ayo pa non de papa na lina yo ainsi dit l'Éternel l'oracle de l'Éternel ye ayo ka Nzambe te ako banandeni ba oyo ba yo ka Nzambe te azana besoin akinde pas prophète moko po yo ka Nzambe ba oyo wana ngana kolobela bango il faut ba yebelo ko moko il y a des signes qui ne trompent pas. Même na kati ya musala na Nzambe, il y a des signes qui ne trompent pas. Bana na Nzambe nde batanga Bible trop. Ba bonde la batanga ka Bible. Parce que moi na Nzambe azana connaissance ya parole de Dieu, et ça difficile nganga moko nganga pasteur. Donc nganga pasteur moko am memaye na lifelo, to a faire perdre ye am na yeka boy. A cause la quand même na connaissance akoyeba que ba pratique na zomona oyaza homme de Dieu te. Oyaza nganga homme de Dieu. Parce que miracle eza eloko oyo papa e cause la eza elembo ya kozala mosala ya Nzambe te. Parce que soki toke na miracle e dingwa ko sala la biso ngo ya kosakana te. Soki toke na miracle ba féticheur ba ko sala ngo ya kosakana te. Miracle eza elembo oyo ezotalisa te ke homme de Dieu oyo azana Nzambe. Eza elembo te. Parce que bana na Nzambe lelo ba okenda à travers miracle.
apesaka prophétie avec exactitude. Oui papa, napesaka prophétie avec exactitude. Mais elle mbote po ndokipe akotala yo ayebi na mboka na yo, ayebi ne la mbola taki lobi ayena biloko liaki. Un sorcier a prophétisé. D'abord la Bible dit on prophétise en partie. Biso to prophétise en partie. Mais ndokita mwazo tala yo azana pas précision nyonso. Pour tout nika na monde na bango ba informer. Ba informer pas ebisu. Mais la Bible dit nous on prophétise en partie. C'est pour dire que quand il y a peu na lekisi yo prophétie na lobeli o ezo tungiso mais ba point musumba la musu nzambe pa bombia nga lobi wani tikalika ya ngai na mwana nanga. Mbala musu nzamba la kisi on prophète. Vous trouvez que c'est que eding pas pour ça na ba miracle papa. Bande o bazo la na biso. Ozo mo teke suite ya ba makamo tozo mona entre na milieu na bino ba pasteur ba homme de Dieu, l'homme de Dieu bande o bazo la na biso de pasteur que tonima makamo edingo aloba pe na ba émission musu c'est ba pasteur mingi ba ya koza ba kisi pa na ye ya on est comme mona ba misu bazo bela maboma. Bon neti bandeko yo bazo bela maboma to bakinda koza ba kisi bisika wana na yebi penza te na zana ba précision te ya makambo wana edingo aloba. Si réellement il y a des pasteurs au bakende pa na ye mais nyoso na kolo bana bana na nzambe pe ba pasteur o bazo landa ngeza ke ya okwisa ya masakoli aloba ke ba ebele bazo epana vas-y si ça vraiment na ke bato bele bakende pa na ye pona kozwa biloko wana na koyebisa bana na nzambe ke lelo na mboka na biso d'abord na Congo awa beaucoup de serviteurs de Dieu ba ganga ki ba sala ki makamba bina lelo ba bunga misusu même prédication na ya pa mbachaka sur la télévision te ayebi ke bato ba olanda ngote c'est parce que atambola ki mabe c'est parce que atambola ki na nzambe te asalela ki ezala ki volonté na ye ba contrat na ya signé ki na koyebisa bana na nzambe ataka ba pasteur te même yo frère sœur ozolandanga ba yebi yo frère sœur mais ozana makamuno saka ko batama. La Bible dit que Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Papa tant nzamba kota na via mutu azokota avec des bruits. Batno so ba remarquer que frère wa bongoli mutema a pasteur azana onction wana nzamba koti. Mais jour ozo commettre gaffe nzamba tikio. La Bible dit Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Nzamba tika batna silence. Le contraire avec le diable. Diable a kota na silence. Mukolazo bimando ki demo azoganga na nzota mutu. Na bimi diable a bimi na ba bruit makoti na silence. Le temps a kote la on hôtel place au sala buzoba. Place au kota na kwanga. Satan a kota na vino okoyebate. A koti dans le silence. Mais mukolako bima kaka ne pasteur on a beli liboma. Batu nyonso ba comprendre ko il y avait un démon. Mais mukolako kota ki to yebate. Mais pas na nzambe c'est le contraire. Et pas na nzambe nzamba zo kota na ba bruit. Tout le monde dit ah nzamba o sala la prophète, nzamba o sala la papo. Mais so kaza nzambete. La Bible dit il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Mukolo nzamba zo tikai. Tokoye bate to mona ka malembe bandi ko kita ko bunga ko kende libela tipa ko bunga si. Et par là que voulez-vous dire l'homme de Dieu c'est que ba pasteur ou ba sila ba yo kana li susté ba tamola na nzambe te nzamba se retirer na bongo ou comment? Bon ko sila ko lobake ba sila nzambe nde muta yebi penza réellement ndenga tamola na batu mais soki mutu lelo ayaki ko yebisa biso ke yaka na kobikisa babeli boya nazana nzambe azo kangola batu asali ngo pendant 10 ans asali ngo pendant 5 ans après on sala ngo souté c'est que nzamba sili parce que bata malade basila ratin bata ba problème chaque jour ba problème ezoya satan azo bebisa azo bundisa chaque jour yo zala ki na nzambe obenga ki batu boya que non nzambe nanga ko sala après ozo benga su batuté ozo tali sa sous grandeur ya nzambe na oté mais nzamba bimi na silence. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Samson a informé que les Philistins sont dehors. Abibako tanako terrassé comme d'habitude. Maïba qui était nzambe siatikaki. Ah bon? Ah, ndo monisco ebele. Baïba te nzamba tika bango. Mettons balungi basala babiloko moko boye be spectacle et soukeli bango mabe. Bazaki exposé. C'est là où nzambe siatikaki bango. Ah bon? Voilà pourquoi moi na nzambe faut luka kotalaka. Pas na yenyo soazocha si réellement nzamba zakaka na. Parce que le prophète bande bazo la biso nande to mona peke na mbo na biso ba pasteur ba régna ba prophète ba ganga vraiment na mboko le lo bazo ka ni susté surtout ça dit comparaison mon la Bible to mo ke ba apôtre Pierre ba apôtre Paul ba kufana onction bazo ça toujours miracle Élisée écoute bemene e ko se krisamiko wana est-ce que bande bazo la biso papa et cause dans la mine au juste pasteur na biso mona ke pasteur comme na 45 ans 50 ans asili na déjà mingi o ngana koloba na connaissance oyo ngana za nango par rapport ya makambo oyo na olobela awa ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui mingi ezali papa ba contrat ou ba kenda ko signer muto a signé contrat na yemoko boyi azani na nzambe te a signé contrat na mais contrat on est aussi la nzamba ko pesa muto contrat moko boyi te si après
nzamba zo salela yoka ndengo lobiti okufa na onction wana papa dina bala kufa ki azo continuer ko bondela pona bato azo continuer ko sala bolam azo continuer ko sala miracle adina bala azo kufa azo sala miracle azo bondela pona bato azo mona loboko na nzambe ti azo kende nzamba azo zwaye soki komi kozana na makasi na nzoto obungi kaka boye ozobenga su bato te babika na nzela na yo c'est que contrat na yo sili na mutu apesa ki yo yango moni eza yaka mai o eza $10 mafuta o eza $20 singa o eza $30 biloko wana nyonso mutu apesaki yango apesaki yango mbongo asombaki yango voilà pourquoi azoteka yango posoka asombaki yango takoteka yango te ayebi bisika asombaki atali basacrifice apesaki po azwa mai wana so ya kopesa yango mpe gratuité ye mpe fateka est-ce que ozala révélation te molimo etindi ete eteka mayo beni mayo zwa lui donc so osala biso nyonso po ye moko mokonzi ba révélation azwaki zelo atie so atie na miso ya mutu miso efungwami mayebisa mutu wana teke zelo eza $10 ayebisaki pe teke zelo ya $20 ayebisaki yango te soki ekomi révélation ekomi ka fo mbongo papa azwaki yango quelque part apesaki mbongo boba o ezalaki prière asali prière bopesa $100 apesa $200 eza mabe papa asali prière pesa $100 avant prière ndeko mo abenge non na kamo papa na azobela faut que no prier na hôpital non ndeko non faut pesa $100 ya transport ya carburant mabe za oui papa na yebité sans ozolobela wana il faut toyeba sans sango mutu moko abenga neti nazana ndeko moko abenga kinga na problème moko mwana na yaza na hôpital minga nga balobi na yeke no o eza makam na biso te parce que to landeli to moni que changement ezate il faut bo intervenir abenga papa naza besoin intervenir na ba prière na landa ki on émission moko na radio fallait to intervenir to ke to bondeli mazo ebisanga ke sipe na benga batu mususu na ka o avant kutuna kota na hôpital ezala so na bengi bo bondela pona nga prophète na bisinga no faut pesa na mbongo avant na bondela pona yo wana eza ba pratique o eza douteuse na mamna nza siko papa soki mutu amobola aza na problème obika te soki mutu aza mobola aza na problème obika te il faut nécessairement mutu wana pesa mbongo po abika non papa neti ba o basenga wana eza mabe papa mais soki yo ozo yebisa bato ke yo po bondela pona mutu fo mutu apesa mbongo so mutu wana aza na mbongo te bondela pona ete yango moni bato ebele lelo akoza na ba problème alinga se confier na pasteur abi soki ka na yebisi pasteur makamunanga mbala moko azosenga mbongo mais papa bondela pona mutu ezelo kozaki gratuitement bible lobi okopesa ngo gratuit soki mutu amolo boko na nzambe azana besoin sunga musala nzambe akosunga ngo bayengra bazalaka bato baza reconnaissant pe bazali obondeli pona amolo boko na nzamba bi non nakotika musala boyete nzamba salelinga donc epano eza prière avant mbongo ye na osima papa epana ngeza te ke prière avant mbongo esima epana nga na sali prière yo muto na bondeli pona yo nga na yebike soki na bondeli pona mutu na pesi prophétie nzamba lobelinga na yebike eshua kate il faut mutu wana mona loboko na nzambe et soki mutu amoni loboko na nzambe abisinga papa na moni loboko na nzambe ta l'offrande nanga c'est pas un problème azo obligé te papa a cause à l'obligé comment nzamba pesinga gratuit na soki komi azo obligé bongo soko azana ngote c'est que nzamba osala te prophète yo on prophète marqué son rose makamongo bien te ndeni ba confrère no ba collègue no bazo travailler ba bazo que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel hein papa je travaille à l'hôtel je mange à l'hôtel parce que nazana batu oyo ba ya ba chômeur na bondela pona bango bazo misala malonga ba pesa kadimi je travaille à l'hôtel je vais manger à l'hôtel parce que nazana batu oyo basala 8 ans bota kate na bondela pona bango ba bota batu wana ba benga kanga ata na bengete papa nzambe no asala ngai je donne ça. Je travaille à l'hôtel, je mange à l'hôtel. Mais n'a qu'obligé mon tout est à besoin abika, azana mbongo te faut payer quelque chose pour nzamba sala. Non papa. Connaître ba o basala, ba collègue na o basala bongo. O tinda $100, pesa $200. Bon avant que prier, avant que tu déplacer, avant que tu sala boyeza ma belle sumu. Na yebité lo lenge basenga ngo parce que o na yebi par rapport à langage na onde nazo comprendre. Nga basi ba benga nga déjà frère Alvin na solo na prophète mo bani asenga que $300 na tin avant que nous prier les papa na azobela. Avant que asa la prière, le bi que sala bosa bonatini $300. Bon, merci Papa Alvin. Et là, on a encore le besoin que ceux qui est prophète, on a peut-être musique. Ils ont la possibilité. À quoi ils sont peut-être à baigner en France. Qui nous bon de la bonne papa n'angazana kingasani. Ah, il est pas ça peut-être na monga fula. Mais non, on a un carburant. Tindelanga quelque chose, na carburant pour na comme ça, c'est pas un problème. C'est yo pour ça la gango. Papa Alvin déjà. Papa Alvin, yondo ebisinga ngo. Yango na développer ngo ki na sens que tindelanga mbongo carburant pour na déplacer. Oui, akosenga yango atindele sokazana ngo. Sokazana ngo te les prophètes ça dépend na esaleli na ye. Parce que nga na télé makana tamboli na kepe bisika na bondeli pona batu na carburant na nga na tourner na zone. Na sali ba déplacement na bondeli pona batu na zone. Papa tokenda na hôpital to senga batu na mbongo te. Na kota kana hôpital o eza na milliers o nga na zani.
après un mois na kota kana bondeli pona bat na hôpital na ke pesa na senga ba mbongo te mbala muso avant na sala déplacement on a raisonné nini to ko pesa na bande ko wana mais s'il faut papa musala nzambe zaka kipidité so ika kipidité le kinde to ko mana niveau wana na osenga na yebi na ngati so ki pesa na basala nzambe si basala ngo bon bande ko basala on ngana informer yo basi basalaka na ko senga na bande ko basala ka ngo batika kipidité et ko permettre bisoter l'évangile kala mwana mukyo abimi bimilo bio makamani nga ye Jésus ayebimi na mama ki bonza Jésus azalaki mwana mukye ke pire yo bimilo tala ba fils l'onction ne dépend pas de l'âge papa onction dépendre na âge non bazo sidikelo bazo landa onction nazo bisa bango o azolanda nga agir yango bongo po ya singa mbongo ava bondela pona bato onction dépend na âge. Ah bon? Pierre azaki mukolo ke Jésus. Onction dépend na âge papa. Donc ceux qui basala ba batika. Ceux basala ngo batika et ko permettre évangile et kende partout te. Mutu muso akoboya papa nazana batu wana bi papa nazana ba problème. Na lingana benga banda kala na landa ke mission na radio mais et communication bengi faut pesa na mbongo ava babondela pona yo. Mais au moins que batebele ba okende siko pa ba marabout neti nazana ndeko moko azobenga ngai na boy koloba mboka zali ba problème est compliqué vie na ye na makamba ko bota mais fallait to banda ba service à prière abisinga papa to banda na fin du mois na musala mais na fin du mois wana azobenga nga azobisanga papa camarade na nga moko ya mboka moko ya ngambu kaka ya Kinshasa wa ameminge pa marabout moko marabout na senga date de naissance na nga na bloko na pesi mais avant na kende pa marabout na kanisi yo ke to na programme à prière ya on a bengi Nabisi mbala monga bi mais OK ça la ni d'abord au PC date de naissance na yo mais marabout o yazo contrôler déjà vie na yo pourquoi mais ce qui na landi histoire na ye toujours abando bisanga papa ngana décourage ko benga basali na nzambe pona osenga senga ba mbongo mais papa ce qui ezaka mbongo ndefo yo ça ila musala po bondela pona mutu fo ba pesa yo mbongo mais ba pauvre ba obikate est-ce que na ko pesa wana et ko fomba porte mususu te kopesa na ndenge ke mondi ma pesa loko bo ke mosala nzama senge pesa avant que na prier lomba mope oui papa déclencher porte à miracle kopesa et kofungola ba porte à makasi po bible zolo bana biso même na mukanda ya 1 Samuel que Elkanana ana babande ko mata chaque jour na temple na Nzambe pona kopesa wezala ki makabona bango et bible zolo ba que un jour ana ikolela la Seigneur souviens-toi de moi si ana zako lo ba souviens-toi de moi à cause ya ba double portion ya bo fond o mobile na ya bande kopesa même pona mona o ya bota manonte c'est pour dire que volontairement tant azo pesa ba offrande na ye et ko sala makambu ya minene donc et ko fongolela ye ba porte tant va raisonner que non mosala nzamba bondeli pona nga nazo pesa quelque chose volontairement et ko pambola ye makasi et ko fongolela ba porte mais so comme mosala nzamba ndé azo obligé alors olobini na bondela pona yo tinda $100 papa tika kipidité et loko nzamba pesi wana azana besoin ba to ba bika pona yo pona ba o ba sala ra bongo to banda processus ya délivrance na yo tina na 200 300 400 elo ni lokolo bana bon bana na nzela to bazana nzela te nako yebisa bandeko wana nyonso que naza penza wa te pona ko éduquer bango na lolenge na bango ya koyebela makambo na Nzambe menga na zolo ba weza bo solo ndenge chaîne na biso Céleste lo baka bo solo que en tout cas kipidité wana bo se repentir nango et ko permettre batu nyonso o bazana posa ko bikate ba koma pembe na bino pe kaka bango te bana na Nzambe nyonso ba omona que c'est la majorité des pasteurs vont maintenant avoir un problème nanga soit na kende nango côté mususu ke na memela yango ba pasteur parce que ba kosenga ngaka mbongo peut-être na zana mbongo na ibane émission la fois passée to sora ki que non ozo ya koloba si ba fausse pratique o ezo sala na église de Dieu l'homme de Dieu est-ce que na ndenge yo moza mosana Nzambe prophète oyo ka Nzambe ndenge olobi ozo ya ko dévaler ko dénoncer ba misala mabo ke ba collègue non ba pasteur musu ba sala yo mo posa na misala mabango au découvrir oyo ko changer ko bongola motema ko moko dénoncer bango o comment papa Levin ngai kutu na ko loba que même temps on a yo kaka o nazalaki nganga na bongoli mutema na bandisiko ko salela Nzambe na bandiko bimisa makambo to salaki na deuxième monde tant na yo kaka biloko wana na ibisa bana na Nzambe faut faire très attention nini yango ezo prouver que mutu oyo azaki na deuxième monde si penza bongoli mutema ya solo akomi penza mwana na Nzambe
nini ezo convaincre que ye penza si apumbwaka lisusu te akomi penza pasteur ya kabondela pona bato babika ou bien bana na nzambe bakendaka po te yoki bon azaki na deuxième monde fait kayebi ba secret wana ya bandeko solana Lucifer so na kepani na obika faut faire très attention ozana elembo moko te o ezotalisa ke ndenga azawana si abongola penza mutema complètement. Et puis c'est pas parce que mutawuti na magie abongoli mutema malama ofako ma pasteur nga na zolo bela ba pratique douteuse te po na wuti kuna to na yeba ki angote mais papa côté l'évangile côté zokendelelo ceux qui te belélité sur les pratiques douteuses bana na nzambe bele ba ko bika penzate pe ba ko yeba ko bunga na kati ya biloko ezo sala malelo na kati ya évangile ezokende wapi papa évangile ezokende déjà na temps de la fin bilembo nyonso oyo bible lobaki na biso yango eza na kati na kokokisama alors lokola bana na nzambe bele bazalaka na connaissance ya parole te neti ngai naza na vision ya sur ta parole il faut que liloba oyo ekota partout bana na nzambe bayeba ko différencier makambo ebele bazomona bayeba que so na moni oyo eza nzambe te soki na moni oyo eza nzambe te so na moni pratique oyo eza nzambe te ko bawe bandenge est-ce que yo bakoyeba yango parce que papa eza na ba pratique ebele oyo ezosala malelo na kati ya évangile oyo ezali ba pratique diabolique oyo eza ba pratique diabolique na ba pratique mususu oyo wapi basali ya nzambe mususu bazokende ko se référer na ngo par rapport ya ancienne alliance pona ko kokotisa ngo siko na kinganga na babiloko ekoti wana ya bakabal juif pona ko sangisa kindoki nyonso wana ko yesko ko lakisa ngo c'est comme si Yesu asalaki yango na bible babandai ko sala boy na babandai ko sala boy eza na biloko oyo déjà Satan azoko inspirer ko copier na bible pona ko ba ko permettre banganga pasteur ba évoluer ba détruire vie ya bana na nzambe ozomona pasteur ayeko timola biloko na moi azobimisa biloko na kati ya nzoto abatu tala bana na nzambe bazobeta maboko dadi azana onction acheli boko na nzoto ya mutu eloko ebimi na nzoto ya mutu mususu kuna pe ote ya sokola kaka ba mama mususu kuna ote yenda azo piriger mususu ya azo pesa kaka poudre uchene longi fo ba masque de veillesse kwe ya soko bala kato ko bala et derrière biloko nyonso bazwa kombo ya Jésus bachi derrière biloko bazwi kombo ya Jésus bachi ende biloko oyo ezo mema bana na nzambe bele na perdiction soki ngonge ko beta te pona biloko oyo papa musala obiso tuzo sala oyo nzamba ko yakotuna biso compte mais baza toujours na ba verset biblique mo ba pesa ba référence ba makamo ba sala non ba référence biblique nyonso oyo pesa makana kati makamo ona webisa bana na nzambe ke yo moko petanga ka bible mingi parce que ezana ba référence biblique mususu bazo contredire parce que Satan aya sa ila ka bible ebisa que Jésus il est écrit ce que ekomama ye Satan ayeba ke ekomama ayebisa ke soko za mwana na nzambe ekomama mitika na se obamba na totala bange ba yamba yo diable ayebi écriture tous les pasteurs ba sala ba pratique douteuse wana ba yebi écriture batangi bible bazozwa makambo eza na bible mais bazo transformer yango pona ba intérêt na bango ndeko kuta na église wana bateka aka mai so sombi mai te obika te c'est que komba Yesu te somba na huile so sombi huile te obika te muso ayebisinga biso ba yebisa biso chaque dimanche fona somba ka bouteille moko mai so eko sila te na ndako bongo siko soki olongwe siliseke Yesu asili papa Yesu asili o pasteur ayebisa bango foka ka bidwa mai waneza na ndako e bana na nzambe bele pendant bakenda basalila ba biloko oyo azaki na mbasu abiki na mbasu abia non homme de Dieu aza mutu na nzamba pandisa ngo batu musubayi ko bika na yo na mbasu elingite eliko lobateke molimo na yo biki mai wane ko zale witake panga ngo aliki mutu abokela ki mbasu. Voilà pourquoi va travailler en webikisio na mbasu. Voilà pourquoi va travailler en webikisio na maladie moko. Mais molimo na yo. Pour après ko bika même na mbasu. Après ko bika même na likambo yo bando mona ki bando déranger yo, ba sel yo pratique moko douteuse ya banganga wana obiki. E bongo molimo na yo. Ndo moni bato ebele après ko bika na bloco wana, vie na bango comment bloquer. Azali na besoin mbasu akenda e pas pasteur nganga mbasu ebiki mais ye wana zo vivre na pas si musale zate bana ni bazo vivre bien te makambo eza bloqué. Aza même pas stable na vie pona nyakenda côté ka vie na à cause ya lobby ko moko bande ko luka akekota na pasteur nganga parce que lelo partout bande ko nso nganga ba komi yango Jésus Christ est Seigneur Jésus Christ est Seigneur que la bande ko bazola na biso bango mimi bakimaka na sima ba miracle côté ba miracle au salam ko bango bandeni ke pasteur a wuté pas na nzambe te oyo azanga nazo sa bande ko nso bazola na biso que de partout dans le monde que miracle dingwa ko sala nganga ko sala miracle. Donc miracle zola qui s'était que pasteur oyo azana nzambe miracle zele mbote l'homme de Dieu moko ya basine oyo nakolobela awa pendant que bande ko bazola na biso et ko talisa pena mutu que oyo azada les faux oyo azada les vrais papa pasteur nganga
un homme de Dieu oyo azosala la magie akoki ko sala miracle mais akoki ko interpréter parole na totalité té parce que diable a ko interpréter parole na totalité té jamais papa diable a ko sala miracle mais ko interpréter parole na totalité a ko interpréter en côté prophète bando bazo yango moni ba place non so pratique de tes eza okutaka le roman pasteur atombola ngo bité wana ta to sali yango té bongo soki to sali yango té ko sala nini okutaka kaka na parole de Dieu na mobimba nango na sainte doctrine ezana côté moko ya lobate côté oyo boko ya atana ba jipa mikusi et ça nango le côté po ba ibele pe balata ba jipa milai wana bazana kindumba boko ya na bino atande bolingi atana silip boko ya po ekosuka bongo prophète bando bazo la nabiso ezana que na maman moko papa moi na problème moko azol kaka azol la solution amona miracle na vie na ye parce que amoni pasteur moko abimi azol sala ba miracle tikotaki ba miseleke tezo bima ba mbongo zo ba mbaso zo bikisama ako kende kuna teke akenzo solution na changer na église ma bezapi maman ozolanda ngo za na problème ozana besoin na loboko na nzambe nazo rappeler que Pierre a dit Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jeterai les filets. Vanda na liloba ya nzambe okobika. Ce que moni homme de Dieu azo sala miracle, ndenge biso pe to sala miracle, bato bazo témoigner, ba cancer de sein bazo bika, bata sida bazo bika. Oui, mais avant ko chama kolonesika wana bonde la penzamba yebisa yo si réellement homme de Dieu wana azana nzambe. Parce que soko kwei na homme de Dieu nganga, oya tambola kana ba pratique douteuse. Oya kota directement okobungisa molimo na yo papa. Oyebi que na koyebisa ba homme de Dieu nyonso bazola na biso na émission yo que ceux qui même Yesu Masi ya yelelo akoyo ke la même nganga mawa ke pasteur akota nanda kwa nganga. Nande Nganga kutu ndenga zawana yondo ke lukai. Na bota kate na sala kaboete yondo ke lukai mala musu banda ko manganga bikisa kaka 20 personnes. Mala musu aboma 30 salika 50. Mais pasteur azobenga batu boya Yesu akobikisa bino panda ki azana Yesu te. Pendant qu'ils ont travaillé na esprit moko azwa soki na mai soki na zambe panganga avant d'ici 5000 personnes 10 000 personnes 200 personnes avant ti bango dans le faux donc bazo bonde la nzambe ya papa kingandi nzoka nzamba papa kingandi wana eza sirène des eaux donc bato bavandi dans le faux papa nzamba koyo ke langanga mawa ke pasteur akotinda kwanga ah bon po donc abengi bato atalisi bango nzambe mais a conduire bango na enfer. Mais ebele na leo beti liswana abanana na kibonza mazo mona ministère nezo keneli bosote miracle zo sa mate bandimi bazo yebele te akeyina na nzela mususu oko yebisa ba pasteur wana la foule est folle hein? S'il faut pasteur ne soit bandoluka pas entraîner ba foule oko entraîner ba foule mon père nzambe il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui Samson la foule est folle oko perdre papa soki nzamba bengi yo osalela ye nzambe nda kotindela yo bato nzambe nda kosimba mitema ya bato que voilà oya za mwana nanga pe bato bakoyeba kolanda. Et pourquoi plupart des pasteurs balka toujours gloire abeta plein adana bandimi belazo ba mbongo pourquoi papa gloire oyo wana nde kosala ke bato belé ba okende enfer à cause ya koluka gloire parce que gloire nzambe nda pesaka yango gloire okoluka yango te pendant que toujours sala musala nzambe oyo je traite l'expérience de mes années de ministère ya koyeba que au fur et à mesure que zotambola na nzambe butu moi ke nzamba zo salela yo kombono ezotambola lokola mupepe sans pour autant yo yeba pe bato bazo pesa confiance ozokamo pe loboko na nzambe zo kitali kolona bango mais s'il faut yondo banda koluka te église ya mukenga pe fona koma lokola tel wana oyebite soki nzambe mutatombola ye oyebite soki pe muto mukili mutatombola parce que batu nyonso mukili tombola bango lelo babungiti lelo babungezaka na délai so mukili tomboli ozaka na délai moko obunga mais soki nzamba tomboli yo akosimba o malamu na bando bazola na biso moko akota kobenganga ke non ezana pasteur moko akotani en contact ayebisaki ke non ozwa mungu asangisa soki mpe na masanga mais là pour nous se purifier oza sanctifier okoloba nini azala sanctifier ase purifier nayebi te ce qui est est-ce que eza biblique ou comment parce que mona mpe na ba ancien testament bamungu mpe ejua rôle ebele abasa na nzambe lelo mpenza na okota na likambo ya ancien na nouveau testament te mais na koyebisa mwana bana na nzambe ebele ke na kati ya bapratique wana ebele baoteka molimo na bango
et belé ba oteka molimo na bango parce que le pardon de péché ezaka na kati ya makila na Yesu Masia ezaka na kombo ya Jésus Christ mutu nyonso akofuka mabisika azali nzambe na lola à se repentir et nzambe na lola yokeni mawa soka moni ke culpabilité ezolongwa na yete il y a des choses où esengaka fona luka basali ya nzambe mosala nzamba ko bondela pona yo mais ya teke apesa yo mungwa apesa yo mai et komina masanga papa c'est satanique c'est diabolique pour mutu se purifier azwa mungwa tana masanga c'est satanique. Ah mais là toi sokola c'est satanique biloko wana nyoso tanga wasali so formule wana yemo ko ebike formule wana tango sokolango a identifier na monde na banga comme mari de nuit. Ah bon? C'est diabolique papa. Kaka na kombo ya Yesu Masia ndenyo sokosala. Nzamba révéla kabiso nyoso. Nzamba lobela kabiso nyoso. Mais faut tout ça la très attention à autres ça. Honnête que bandeko que ba se retrouver na bakawa na kutana mosala nzambe mobo ba kotana ba prière asenga que sala bozwa mafuta soit que soit savon zwa mungwa sala boe pe asalela ngo elo nini ko loba na bongo soit que ba conséquences nini ba kozwa na ba vie na bongo bandeko ba kutana na ba problème wana na koyebisa bango que d'abord bango mo ba mingi ba olanda ba pesa ba bloko wana salela azalaka na malade abika na malade mais yemo ko ayebi ndinga olanda ngaki après ko bika na malade wana vie netambola subiente. C'est pour dire que problème moko bakisama oh wana azwa na solution mais problème moko bakisama c'est pour dire que anyata ki bisika mabe nzambe te mutabikisaki nzambe te mutabikisaki nzamba pesa ka kimia bible zoloba que je connais les projets que j'ai fait pour vous de paix de bonheur et non de malheur après avoir kobika malheur ezo continuer kolanda yo onyata ki bisika mabe faut se repentir au tout bela penza que non papa na kinaki pas pasteur moko tala makambasala kanga na kotali so lolenge nyoko tambola lolenge nyoko sala ponza mba bimiso na kati ya système wana peut-être à côté ça ko dans système moko ya monde mulili sans pour autant yoyeba et vina au bibi c'est que ba o ba sala ngo ba se retrouver pe ba kanga bango comme na yebi oui ce que sala ngo penza faut ala déjà lié quelque part tous les ba vas-y pratique union so mutazo sala o eza formule ya satan oza déjà identifié kuna tango ozo déjà mungu anuzo sala toyebiso sala ngo yemo kwa yebi makambo azo sala akote ka molimo na yo akote ka vie na yo ako utiliser yo ako bloquer yo ako sala l'étoile na parce qu'on est que ba OK ba se retrouver que ba sala makambo wana na ba pasteur wana c'est que ba pasteur on ba ya nzambe te ou comment papa nazo yebisa yo que ezana ba pratique mosusu ata soki ba yebisi yo que camarade nanga bikaki ko chama kolote ata ba biso ke ndeko moko tozaki ne abikaki na pratique wana ko kendete tika nzambe abikiso na ba problème ozana luka nzambe ya solo akobikiso kaka te akopesa yo repos bato ebele na kati ya kobikisa bato na ba eza lokola église moko eza na mboka oyo kuna bapesaka na mai ya banzete bazumisisa banzete basali yango mai moko boye nani aza na problème tel ngai papa lobi yaka na 5000 bazumi mai wana bapesi yo bayebisi yo to tshenzete tel nzambe bazolo basiko nzambe akosala donc normalement eza nango traduit praticien moko azwi kombo yesu atie parce que moni que son atie kombo yesu bato bakoyeza na forme église lokwa toza na état laïque l'essentiel ebisi l'état ke ngana bando tungola bato bakopesa mikanda abezaka bongo donc bakopesa na bango mikanda l'essentiel ebisi ka l'état ke non ngani nazao ngana banda ko chaba misapi na misu na banda piriger bato bapesi yo mikanda lokwa toza na étape wana mboka eza na niveau wana que église nyonso eza na possibilité ko sala oyo yango elingi l'essentiel ebisi l'état vérité bapesi mikanda alors biso il faut to telemela ba pratique wana to talisa na bana na nzambe ke wana obungisi molimo na obungisi molimo l'homme de Dina sa question Yasuka pour tout taper dans le solo musus net que oza boy sœur moi bengio maman moko papa moi bengio pour ko prier au ko signer ba photo na atino ba photo pour nous prier au chat prière du ba photo comment wana eza impudicité oyo na WhatsApp na Facebook et continue na batu nyonso papa oh ya senga ga mosai na papa un serviteur de Dieu collègue tinelanga ba photo na yo po na zo sabana nzambe ezana ba erreur musu faut pas ko sala po to yebi yango bien que plusieurs personnes ba sacrifier bango kana ba photo to yebi yango est-ce que faut d'abord papa na opé sa prophétie ya que tant to zo bondela nzamba talisinga Jean zana nyo papa nanga otindelenga photo na ngana toyebani te nazobondela nzamba apesinga komba mutu bovandaka naye aza na nyo te camarade tovandaka naye tala makambo nzamba alobi mpo na ye ke basala boye soki ekomi il faut nabondela mpo na yo ekomi il faut photo na yo ya na intention nini tindelanga bafoto ntango ozotindela mutu wana bafoto no oza sûr ka homme de Dieu point d'interrogation bongo soki aza homme de Dieu nganga
otie vi na yo wapi mpo naza na ndeko moko na koloba mboka aza te camarade amemi epa ya mama ya nganga moko mpona makambo kaka ya oyo baproblème ya vie oyo naboyi mpe koloba problème yango bakomi epa nganga ayebisi ye nga kutu wana ya makambo ya mike asali ye asokoli ye bamai asali ye nyonso asimbi ye na nzoto après ayebisi bokende awa makambo nyonso ekofonctionne bien ake makambo efonctionne bien pour un temps kaka ndenge bapaster nganga mpe basalaka efonctionne bien pour un temps après ebebi ntango amoni sikoyo makambo ebebi ale pota moko ye kobima ye na nzoto pota wana sali nyonso ava pota ne bima aloti nanu marabu wana ayeli lokola mari de nuit ayeli lokola mari de nuit après pota wana bimie na nzoto pota wana koti hôpital asali nyonso ba antibiotique nyonso ameli pote boyoka uka amoni penza ke oyo komi liwa ndesko ayeko luka basali ya nzambe akoina ndeko moko apesi numéro kaka na prophétie kutu ya lobi teke pas na comprendre vie na ngate famille biso kindoki eleki nazana pota moko wa nazomona ka ba lokinga mais to kanyi heureusement nzamba loba to kanyi ga misu na bisi mais na monyo na ndaka marabu ote papa copine moko nda me makinga mais okende ko sanye pa marabu po na moni marabu wana zo travailler na photo na vie na c'est ça donc toi qui a teki vie na ayesko pa basala nzamba après mosala nzamba ko mo tatoni soka yoka nzamba meteli akomi ko tatoni so net que ba sœur ba frère na ba sœur OK ba senga bango ba photo et pas ba sœur na nzambe net que ya na musika na poto parce que na utai pour ya mapé wana na sœur moko atindele ba photo na ye so on a bango ko ozalani na ko ebisa bandeko nyonso batinda ba photo na bango par ci par là tindela ba photo na ko senga bino loko mo déjà trop tard so tinde ba photo mais bondela encore nzambe sur ba photo na yo parce que nzamba yo ka lo sambo na biso surtout aux amona na nzambe nzamba otikate ba détruire vie na yo bondela à travers ba photo na yo tinda par ci par là yango moni même batu belé so ke na ba niveau ya ba internet na ba niveau ba Facebook biloko na ba tchaka ba photo te parce que tous les témoignages belé sur ma photo bazu photo à mariage ya mutu ba travailler yango à partir ya photo ba utiliser moi si wana ba envoûter et ba détruire couple wana alors pendant que les autres tinda photo na yo en tout cas ba ndeko nyonso ba tinda yango bonde la penza ebisa nzambe bisika ba photo nanga kenda na ebité batelanga bomba ngai epela moto ezika soki na sima nango ezaki na mayele moko ngana ko kayebo ebate ngana kanzike pona bondela pona mutu isi fina yo ka voix na ye na téléphone so na bondela ko témoigner nzambe et non continue ba photo te na intention c'est d'abord suspect il faut que ba yo muto sala ngona on te keba ba senga yo photo tindelanga ba photo no pona bondela pona te papa to senga peut-être comme parce que nde nazaboye nazana intercession mobimba we bondela pona ba cas difficile na cause na moment oyo nazana ndeko mona olandela na prière azana mboka mususu et ngana la l'église te nazana veiller quelque part nazu kombo ndeko wana tozana kaye mobimba na tiki yango ba intercesseur ta ba fukami bazo bondela bazo tala pe kombo mama Nicole Kapinga nzamba lola salela ebolamu bimisa ebisika azali intercesseur ngana bondela ka intercesseur pe bondela ka pona bakanyo so ngana yamba ngana zo bondela mais intercesseur pe zo fuka mabutu nyo zo bondela na sens wana na ko senga kombo photo te pas. Voilà, Bonzambe, na Bonzambe lo les autres tabando bazo la nabiso de partout prophète Marquis et là on a bakisa obetuli sur la photo bako pe système na ba Facebook parce que tout comment on a ba réseau hein na Facebook asine de quoi ça du mariage à publier qui fiançailles à 100 000 pounds à ça ba publier ezamabe na ko ça bana na nzambe faut faire très attention. Bana nzambe vraiment na sunga na likambo o papa Levin eza une bonne question. Oyebi que nzambe ya lola oyo asali mokili na ye ata lelo ndenge na pesa ka prophétie avec exactitude. Nzamba tikala ko lakisa bisika fanda kate papa yo pe lokola nzamba la kiso bisika fanda kate yo poza mosali ya nzambe papa na ngai. Nzamba la kiso bisika fanda kate. Ato komi pape nzamba otali so bisika fanda te. Et pourtant ozana maka ata la kisi biso place fanda. Mutana makasa ko ni ko kanga ye kuna tune pona yo bomi mona nanga azati. Mais nzamba ça quand même na secret. Yo zana secret. Basali ka moi prédote na famille na bino au publier na Facebook pendant ko yebi ke famille na bino balakate. Ba balakate. Et c'est très grave.
parce que ce que zaki kozo somba lupango jamais on ngaki informer na famille na bino on ngako bomba baye bate ko somba lupango parce que tant on informer prédote na famille mo informer na bandoki nyoso ba na Facebook ndo moni papa nazana ndeko moko na bonde la pona ye azobota te de moi azolo banakati na yenga na kota jour ya mariage tant ba otambola na victoire tant ba tambola na mu au moins ba jour ya mariage wana ba bimili kolo ya toi ouvrant ya mutuka ba otambola kisasa mobimba tala bilo ba bakenda ko sala oubliant que zana ba esprit na o eluka yo kala na ya famille na yo na ya famille ya mobali na yo o eko ko profiter kana moment wana bino bozo fêter il y a des choses bana na nzambe faut kozana secret na vie faut kozana secret nzambe na lola yemo kozana secret ala kisa mutu bisika fanda kati soki ezana bana na nzambe lelo baza combattu même na kati ya influence ya ba famille eza kozanga secret kozanga secret. Ok, l'homme de Dieu bande bazola na biso de partout nzambe na bonzambe Lola ezofuta simana to ya koloba kenzama boye to koye lisusu wa bien aimé dans le Seigneur to za na prophète Marquis bande bazola na biso uta kopeta lisolo la fois passé ya prophétie simboka elo nzama tel ça aussi RDC to kota na mozindo na yon na kati ya mozindo ya onzamba zotalisa na koyebisa bana na nzambe nyoso baolanda partout dans le monde na kantiki tokozwa papa émission mobimba pona kolandela pe koyoka penza likambo oyo nzambe azoloba pona mboka mais pour le moment pona bandeko oyo balandaka penza ba message oyo nzambe azoloba pona mboka na koyebisa biso que il faut tokeba tokomi na moment moko oyo wapi nzambe atelemi penza na fimbu makasi surtout pona mboka oyo Congo liboso tozokende awa ezana batu oyo penza nzambe azobeta bango à cause ya souffrance oyo nzambe azoyo kezo ganga manakati ya mboka oyo à cause na bango lelo oyo tokoki koloba que toute autorité vient de Dieu ndenge batu nyoso ba puyaka ngo na Bible ezolo ba toute autorité vient de Dieu mais oyebi ke Pharaon nzamba betaki mais utaki pepa na nzambe nde makambo eko sala na mboka oyo liboso tozokende awa ezana batu oyo nzambe azobeta bango pe azolongola bango na mokili à cause ya ba complot pe nyonso oyo bango bakenda ko sala po mboka oyo nyokwama ezana batu oyo ti lelo ti batu bazoluka babima babongisa mboka oyo kende liboso bango nde ba bloquer ba vandeli mboka oyo na kati ya makambo ya mulili en fait que mboka oyo efungwa mate nzamba telemi na film liboso tozokende awa bokomona makambo nzamba ko sala po ezana batu mibale na nzamba zolongola bango na brisque liwa eko surprendre bango soki batu belite banan batu mibale na batu mibale wana ezana deux camps camp moko eza ya ba pasteur camp moko eza ya ba politicien camp moko ya ba pasteur camp moko eza ya ba politicien wana yoki nzambe wana na yoki nzambe parce que par là ozo confirmer prophétie ya Roger Baka nenga lobaki ou comment parce que Roger Baka auto appeler obeta du somo que non moko na sénat ozokufa na ba pasteur mo mibale ba kokufa lisusu ah bon nzambe apambola papa Roger Baka que je salue en passant na landaka penza yete la rumeur na yoka ki alobaka vraiment sur makambo belé mais na ebité ce qui alobaki yango na sens que ce qui a pointé qui mutu moko kota politique pe alobelaki ba pasteur aussi je confirme tu confirmes ouais OK yo politique eza côté na politique na ministre na politique awa nzambe atelemi na lobi bien nzamba atelemi na politique ba pasteur awa nazonga na politique politique toza na assemblée nationale toza na sénat toza na ba ministre na ba policier timbu ya nzambe eza likolo 1 ya ba sénat na sénat botubela déjà yo muto fanda na sénat wana pona kaka ke yo ndo fina kolekisaka nyonso e fina mamboka wekende liboso te nzamba atelemi na sénat muto moko azokende kala mingi te soki kaka afongoli motema na eta tika mabeo ya azosala pona mboka nzamba azolongola ye na sénat nano nzamba lobi bongo et puis à part na sénat na assemblée moko pe ezana mutu moko ye atelema wana pene ba ministre yenda encourageaka nyonso ebeba kaka nyonso ebeba et pourquoi nous avons frappé nzamba zo frapper parce que atikelaki bato belé temps pe bato wana bayebaki te ko bongola mitema pe ko yeba ko changer et pourquoi ko frapper ka bango nzambe nda lobi azo frapper lokola azala camarade mutu te alobi azo frapper parce que ezana makambe belé sala maka awa na mboka nzamba révéla ka biso ndenge moko nzamba révéla ki biso prison makala ave bukana nzamba talisi biso tala makile sopani tala makambe salami tolobaki yango pe salami quelques jours après prison bukani makile sopani les gens ont interprété nyoso bakoloba nzambe sa lobaki na biso nyonso oyo mukile salaka nzamba azala ka l'état mboka au foyer ba que le pasteur
bazali batu oyo tant que bakozala négliger na mboka na biso makambo ebele kozali la bango ka butu papa awa na landa ki émission na yo moko zolobela makambo ba ujana avant kutu ujana soki ujana to lobela kuluna bakoki yango babenga soki d'esprit de mort ba ya soki banani d'esprit de vie soki nini ba boma bakoki yango te parce que sont des choses oyo tant que bakoluka basala nzambe te bala ki sa bango lolenge mboko ekobima na kati ya système wana kuluna ekosila te ata bazui général nani ekosila te kasi basaproche pe na basala na nzambe belo yo ebisuka na bango basala na nzambe basangani na ba musulman na ba bouddhiste na banani baki na stade pona obondela basala nzambe marque wa bokebele la nzambe ya bino Jésus gagné temps tokomi presque na émission na biso je crois que les solo yo ya ba prophétie nzambe apé sur mboka apé sur ba pasteur oyo ke ba okufaka la mingi te suite nango ezala na deuxième numéro il y a une émission la semaine prochaine déjà et j'aimerais maintenant que tu m'aies un peu concernant séminaire organisé l'église comment on a déjà mis sur ta parole ensemble sur ta parole au apeso organisé 21 jours de prière na linga ke bande ko nyonso ba profiter ko ba musala oyo parce que za musala oyo ekangolaka mingi ekangoli bato ebele et moment oyo naza pe na besoin bande ko nyonso balandaka chaîne Nabiso partout dans le monde. La Voix Céleste va profiter déjà que les 14 Yalelo et les 4 octobre 21 jours Oyo et 21 jours moko ya ba cas difficile thème nango ezali les serpents de Pharaon Oyo wapi to ko bondela pour na bande konoso partout dans le monde ou bazana ba problème et umela pour ba bikape no boko na nzambe. Et pourquoi les serpents de Pharaon? Pourquoi témoigner ce sujet là? Les serpents de Pharaon et en révélation moko oyo bande ko fobayeba révélation moko va na kati les serpents de Pharaon Bible zoloba que bana Israël ba vanda ki na kati ya Égypte et na kati ya Égypte ba benga ki bango ba juif ba benga ki bango pe ba hébreu mais babenga ki bango ba hébreu tozomona na Bible mukolo oyo bazolokota Moïse na mai Bible zoloba ke mwana ya Pharaon alobi e mwana ya ba hébreu deuxièmement mukolo oyo Joseph azobo ya kobimana mwasi ya Potiphar mwasi ya Potiphar tango Potiphar aya azo expliquer alobi tala hébreu oyo yela kingai awa babenga ki peuple à Israël ba hébreu à cause de leur langue hébraïque bavanda ki na kati ya Égypte mais babande koloba ki égyptien te bazala ki na langue na bango voilà pourquoi nous sommes pas de ce monde mais nous sommes dans ce monde nous sommes dans ce monde mais nous sommes pas de ce monde oyo mokile ko lo babiso to ko lo bango langage moko te na bango et puis babenga ki bango lisusu ba juif babenga ki bango ba yuda à cause de leur religion na kati Égypte babenga ki bango ba yuda te babenga ki bango ba hébreu mais babengi bango ba juif tango ba traverser mer rouge ba koti na désert le lenge na bango ya kobondela ya judaïsme nde babengi bango ba yuda et bible zo kende ko révéler biso que peuple oyo bavanda ki en captivité bavandi en captivité a konyo kwa ma peuple na nzambe na ba promesse à cause ya serpent ya Pharaon parce que Pharaon azali langage Pharaon c'est le diable azali langage o esala ki ke peuple Israël ba vanda ya konyo kwa manakati ya mboka wana parce que Israël na kati ya Égypte bazala ki na souffrance morale bazala ki na souffrance conjugale bazala ki na souffrance financière bazo bimana tongo bazo kende kotonga bandako bango bakofanda te bazala ki na souffrance morale ya ke bazo beta bango fimbu bazala ki na souffrance conjugale Israël na kati ya Égypte batikala ko célébrer mariage te ndo moni soki famille evandino na kati ya serpent de Pharaon bobala te so bobali bo divorcer so bo divorcer te bo kota mabala pasi nde musala o ezo banda wana mais serpent on dirait que serpent ya Moïse mais là qui ba serpent ya Pharaon merci beaucoup papa serpent ya Moïse avant mais la serpent ya Pharaon formule o esalama ki wana ndeko salama na 21 jours o pona bande ko nyonso o bazana besoin que nzambe a visiter ba parce que na kati ya Égypte peuple oyo na promesse na nzambe ba vivaki kaka captivité bazonyo kwa bazo benga bango ba hébreu bazo souffrir bazo ki espace a kobimate pona nini il y avait le serpent de Pharaon serpent eza totem Pharaon azalaki na totem na ye ndenge famille ndeko moko azola nanga zo souffrir eza na totem bazalaki na totem et totem oyo nde kangi bana na nzambe na kati ya boumbu totem eza nini c'est l'emblème symbole protecteur d'un clan parce que on ne peut pas parler à totem sur tomoni clan et na kati ya clan nyonso ya un ancêtre ezalaki nde Pharaon c'est que pouvoir ya Pharaon vénéré na kati ya
totem oyo ezalaki serpent nde kangi peuple mobimba na kati ya pasi souffrance conjugale souffrance financière bazonyo kwa manaso ndo zomona ezana bandeko ebele asalaka misala mais azo progresser te aza na kati Égypte papa aza na kati ya serpent de pharaon azo naza kutuna misusu aye mona ngatinga papa boganga na oui aye na ba promesse progrès ate aye mona ngatinga papa boganga to se repentir na tobela mibale ya batu natika via masaka natika boîte na kota papa natika la na prière 5 ans vie n'a changé na bisi oui au commis déjà na niveau ya que Moïse c'est abotani parce que accepter Christ au commis na niveau ya que miracle c'est au salama dans le sens où déjà accepter Christ c'est un grand miracle ya kondimela Yesu Masia mais tikali ko bima na kati ya serpent de pharaon et tikali bima na kati ya totem obima na kati ya système parce que bana Israël bazala déjà na promesse en Nzambe. Oui papa, bisogno so tozana promesse. Bisogno so croire tu seras sauvé toi et ta famille. C'est ça la promesse. Mais belé bandimela Yesu ba sauver te. Sauver wana eza pona ciel te. Parce que yo ndenge oza boye soko tamboli bien. Iliko lobate ke o sauver famille na opo yo tamboli bien mwana na kuluna kendelo la jamais. Sauver wana eza sur les plans sur terre awa. Sur les plans vie. Croire tu seras sauvé toi et ta famille c'est sur cette terre. Tu seras sauvé d'abord ici avant le ciel ici. Mais Bible peut zo ba que non les projets que l'Éternel a pour vous ce sont les projets de bonheur et non de malheur. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont la promesse de l'Éternel mais bazo souffrir mais bazo mona passi il y a un ça ne va pas na ba vie na bango ezana ba oyo bazana promesse lokola ya Abraham nzamba ebisi etokolobeela ngona ba émission zoya nzamba lobi na eso nzamba azo ça Abraham exode parce que exode bandi na peuple Israël te et bandi na Abraham nzamba ebisi bima na ndako baboti na kotombola exode bandandi na Genèse exode bandana na Israël te nzamba zo bimisa ye ezana ba oyo nzamba bimisa bango bongo bima na kosalela yo andimeli nzambe mais azo vivre blocage complication azo bisa bande ko wana benga to bondela natali sayo parce que Abraham akoma ki même na niveau ko tuna nzambe Seigneur biloko na ngana nya kozwa mwana héritier na ngai kozala mwana musala na niveau wana Abraham nzamba yaka ko accomplir promesse ata mukolo moko pa Abraham te nzamba luka Abraham accomplir mission te accomplissement ya promesse ya Abraham po izaka ko tananda ko wana Abraham yemo ko luka ngo amona basali na nzambe na kati na bango nzamba zalaki bazoki ne kotumba Sodome na Gomorrhe babando ya même pas epanaye mais lokola nzamba lola tambolaka na malaito ezana biloko nyonso na kati bana kobota mbongo misala Abraham abi bato bakoleka te faut bakota na ndako na ngabalia et pendant que bazokota na ndako na yebale bazo déclarer maloba c'est pour dire quoi ezali kozanga Abraham nzamba kota na ndako na a prometaki mais senga ki akota na ndako et sengela ki akota ezana batebele bazana ba promesse nzamba la kila bango bolamu abongisa ba projet bolamu pona bango na nzamba koti na vina bango te akoti na vina bango te mais malgré que nzamba bazana kati ya Israël bazana kati ya Égypte bazo vivre na captivité et senga ki na Moïse aya Moïse abotami azana ne pas pharaon abimi ake et pas ya papa bokilo na Jétro c'est à partir de là que nzamba pesi mission parce que pendant que Moïse azoya azokuta que peuple nyonso bazo souffrir parce que Moïse aye nzamba azobisa ye Moïse tant azo bimela azo bisa ye nazo pesa yo mission Moïse alobi na okokate nzamba ebisie ozo bimisa pe abiba kondimela ngate nzamba ebisie nini ozana ngona maboko Moïse alobi nzete nzamba ebisie boka nzete na si nzete oyo tanga azo bwaka ezo bongwa na nyoka Bible ezo ba ke Moïse abandi ko banga azo simba nzete na mukila parce que akokai ko simba ngona mutute nzete wana eza parole de Dieu parole de Dieu papa yo mutu amakila lokola ngai oko simba yango na mutute faut simba na mukila oko simba parole na mutute OK obeti li solo nan ya Abraham Abraham il fait une zamba kota nanda kunaye mais même Abraham sobi après que avoir que ba ange les 3 anges ba yen nanda kunaye l'homme du milieu était l'Éternel lui-même l'apparition du Seigneur Jésus-Christ avant que arriver na nanda Abraham oyo ebengami Christophanie mais toujours so otali na diloba papa ba bi que après avoir que Nzambe appelé Abraham message Sarah kotaleki parce qu'elle était avancée déjà en âge mais et kokisama ki mala mote zokita mais Bible aussi Dieu se souvient de ce qu'il avait promis, de ce qu'il avait dit à Abraham peut apaiser Sarah moine vous montrer que makamuche que nzamba ya lisusu to ya mi Jésus-Christ comme Seigneur à sa côté. Merci papa so tangi Genèse au monde que avant baloba que l'Éternel se souvient de ce qu'il avait promis liboso bali akinan etant balé ba silisi na katanda ko wana ne batuni ko Abraham où est Sarah bazoluka Sarah pourquoi Sarah aza mutu oyo na promesse azala raté nzamba prometaki Abraham bima aibisa kete ko bimana Sarah Sarah azala na promesse mais jour balé avant
avant ba bima wana ba tuna Abraham où est Sarah ta femme pourquoi bazo luka Sarah papa nazo bisa bana na Nzambe okoza na ba promesse mais ba promesse na peut que ça maison dépendre pe na moi si to mobali obali yango na soko zana na ba message clair sur mobali lingo bala sur moi sur lingo bala fais très attention oye bisa biso le rôle la masolomo na yoka ki na émission ote na tunaki Nzambe te pour moi c'est les gars qui toko fais très attention parce que tant que ma promesse s'accomplir Nzamba kotala nanya za mpandi na yo balet Sarah mutala mbi bale bavandi basisi ava batele mabatuni Abraham où est Sarah ava ba déclarer maloba ke na même époque na moi oyekoya et na me oyekoya robota mwana ava ba déclarer maloba ya lipamboli wana po izaka kota où est Sarah ta femme baoluka Sarah mais Nzamba promettait était pourquoi lokola avanda kana yo il faut yoka oyo tozolobe ko salama c'est pour dire que ceux qui Nzamba linga accomplir oya tchana kati na yo sœur frère akuti na mupandi na yo c'est une femme oya za na ye na kan ya pharaon akuti yo za na mwasi za na clan ya pharaon mwasi ya serpent de pharaon promesse ani ko kisamati promesse ko kisamati boso tozona na lisolo Rachel na lisolo ya Rachel na Léa na Jacob Rachel a luki promesse ko kisa na vie na et ko kisa mite Bible peut zo ya kolobake lorsque l'Éternel se souvient de Rachel atika kolobate que se souvient de Jacob il a dit que se souvient de Rachel au moment que promesse on irait à robot de par Rachel Nzambe fallait qu'il kanise la Rachel parce que Léa botara Joseph te mutabota Joseph et Rachel lokola Jacob azalaki muto Nzamba bota Isaac te et Seigneur a bota Isaac ezali Sarah. Oui. Mais la Bible connaît le but que lorsque l'Éternel se souvient de ce qu'il avait promis à Abraham. Jacob azalaki muto déjà salaki alliance na Nzambe pour na repos ya vie na ye. Du fait qu'azalaki muto ya repos, il a fallu toujours Rachel Nzamba kanisela pour Léa botaka Joseph te. Rachel mutabotaka Joseph. Je crois bien que tu obéis sur na osma bien aimé dans le Seigneur. Bien que ce côté na mozindo na retard. Je crois bien que prochainement, le vendredi prochain, au Koya non prophète, a invité na biso bino ba obola biso de partout, ba question ba makambo bo comprendre te beaucoup comme la biso na commentaire na numéro ezawa soit bobengi pe prophète numéro na yango wana botunye ba mituna ba prière et kozala bien makasi. C'est pas ici que tozo boucler et bouche à émission na biso nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Votre numéro de contact prophète dernière parole nanga numéro de contact Nzambe apambola bande konyoso balandi biso partout dans le monde maman Marlène Mayoka na pesimbote mingi Nzambe apambola bino numéro ya contact ezali na bande konyoso balingi ba contacter le prophète Marquis Efrata plus 243 89 104 78 36 89 104 78 36 Nzambe apambola biso apambola yo mingi papa na mosala oyo Nzambe na lola apesi yo po bana na Nzambe bazwa connaissance ya parole. Merci bon Nzambe na bon Nzambe lola ezofuta simana onto ya robaki Nzamba boy to koye biso swapi na nyosa zo se biso bye. Merci beaucoup. Merci.